Matanga ya mikolo sambo matiami na Burundi uto lobi mardi simana liwali ya Pierre Nkurunziza mokonzi oyo azalaki kobima na bokonzi kolanda maponami malongamaki na Evariste Ndayishimiye na sanza ya mitano. Pierre Nkurunziza akufaki lobi loleki na mbalakaka na mibu tuku mitano na mitano. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique lokola pe mokonzi ya kala Joseph Kabila batindi maloba makobondisa mitema. Jean-Marc Kabunda sengi na Conseil d'État kozwa mokano ya kotelemisa linakali ya maponami ya kotia moto mosusu na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Mpona Jean-Marc Kabunda, Assemblée nationale esengeli kozela ekateli ya Cour constitutionnelle epai wapi ya fundaki likambo ya bolongola minaye na pétition ya député ya MLC Jean-Jacques Mamba. Bureau ya Assemblée nationale endimaki lobi loleki kombo ya député Patricia Nseya UDPS etikaki omokolo mwa lundi. Patricia Nseya azali seye moko mapona mimango makosalama le 12 juin. Commune ya Gombe na Kinshasa pe ekolo mobimba ekofungolama nsima mikolo misato to mitano. Ministre wa Yambo Sylvestre Ilunga Ilunkamba mokambi ya engumba Kinshasa pe bayi comité multisectoriel ya bitumba na COVID-19 bakutanaki lobi pona yango. Parlement ebakisaki lundi pona mbala ya minei mikolo zomi na mitano na état d'urgence sanitaire. George Floyd moyindo ya mibu tuku minei na motoba oyo liwali aye na bonyatami na kingo na bapolisier limemaki botelemeli na mokili mobimba akundamaki lobi mardi sima na mposo minei na Texas epai wapi abotamaki. Bato mingi ya ngambo ilso balobaki maloba ya kotelemela bokabwani na kolanda langi ya mposo na milulu yango.